bonjour, c'est votre journaliste Nadine Sifa de Mantang. O bolingaka mingi, na pesi minombo te na kombo na Yesu, na site na biso, il y a www.congodialogue.com. Il y a maman Francine Ngembe. Na pesi minombo te na kombo na Yesu. Lelo toza na sujet, toza kolobela sujet sur le mariage. Tolingi koyeba mariage eza eloko nini. To mekano ko différencier biso na ba mikolo soki mariage eza nini. Parce que toyoki mingi et pas ya ba papa, toyoki mingi et pas ba maman, mais lelo tokiti na mbinza gulfa pona kokuta na ba maman, na ba papa o tokosolola na bango likambu ya mariage. Mbote mama na yambi yo mama. Mama na epai na yo. Na yeso ki tokoki osolola mukie. Na sepeli. To solola to yamba biso wapi. Na koko yamba bino na ndako. Merci mama. Na yambi bino na kombo na Yesu. Amen. Koki ovanda to telema kaka mama. Na lingi bo vanda. Merci mama. Mama mbote tokoki koyeba kombo na yo, ngai kombo na ngai de Matong Nadine Sifa. Ngai kombo na ngai Marthe. Merci maman Marthe. Mia limbisa biso pona dérangement au kamwe komona biso. Te na kamwe te na sepeli. Merci maman. Soki toye tokozwa autant na bayo mingi te, soki toye kokutana o to solo là parce que toza thème na biso eza mariage. Tozobla sur le mariage. Maman, ndenge toza koyoka, ndenge bato baza koyebisa biso que mariage eza passe. Est-ce que mariage eza passe? Mariage ezali passe te, mariage eza kitoko. Mariage eza passe te, eza kitoko epa na yo yo nde mutolobi mama. Ezali kitoko mingi koleka. Po mwana nyonso soko akoli na baboti na ye. Soko azwi mariage te mwana na kubanda kolela kolala na mabele azali koluka bobele mariage. Mais lera kozwa mariage akosepela mai na ye na miso ekokauka. Bon mama na lingi na yeba oye ngai te to yeba biso nyonso na balandi ba Holanda biso mariage balobi mariage ya tangu na bino na tangu na biso lelo eza mon côté eza ndenge mon côté est-ce que pona yo mon pona ngai na moni ke mariage ya tangu wana na ya tangu oyo ezali ndenge moko me grâce na niveau ya batu nde babandi kobebisa mariage na misolo. O mama bakoki obebisa mariage na misolo ndeni parce que na tangu na bino mosolo pe ezalaki. Bon misolo ezalaki me ba mama bazalaki komipesa mingi ke ba mibali bapesa bango misolo 100% te. Mwasi akokoluka na moderne na ndenge kaka sikoyo ezali ba mususu aza koteka biloko soko ateki akoya na mbongo nyonso kolakisa mobali na ye. Mbongo na zui yango mobali akokozwa mbongo wana na ntango akala ke kobalela ngo mwasi mususu. Me mama kosala problème te akoyeba kaka eza mariage na ngai. Me na ntango oyo soki mobali aza kozwa mbongo te mwasi azala na mbongo mwasi akomona ke mobali akomi tapi akoyeba lisusu ke ye azali na se ya mobali te. Mama Marthe, mais olobi ke mobali akomi tapi mais balobi mibali bango moko nde mutu bazo sala basi mabe. Lelo libala na tangu na bino ezalaki malamu mais tangu lelo libala eza malamu te. Soki to moni mbulo yo komi nango okomi nango na libala mama Marthe. Na komi na libala. Mais eza pasi lelo pomona lolenge ya elenge lokola ngai naza na libala na tokoma na libala na mbula oyo yo komi nango na mobali elinga. Bakoela misolo po mobali akolinga azwa na mwasi ke ayeba ke yende azali liboso ya mwasi. Me mwasi lokola ye azali na ba mbongo akolinga komikitisa avant mobali te.
yango trouble eza mingi na kati ya mabala mpona misolo mpe contrôle makasi mwasi mpe akolinga kotosa oyo mwasi mobali alobi te sikoyo mobali mpe akolinga koyoka mwasi oyo azali koloba te yango basi bazali kotika bana kokende na tribunal kosala makambo ndenge na ndenge. Bon, mama Marthe, bayebisi biso ke bino ba mama ya biso nde boyebi ko préparer bana te. Lelo mwana azokende libala mama oyebi biso ko lakisa mwana te libala eza nini oyebi ko lakisa mwana te ndenge nini mwana bavandaka na mobali ndenge mwana avandaka na baseme kito pe na babokilo yango moni lelo mabali ekomi kobeba ebele mpona yo oyebisi biso nini? Mpona nga namoni ke bamama bapesaka bana tulubi bapesaka bango mayele balakisaka bango kolamba balakisaka bango kosokola bilamba mobali balakisa bango kotanda bambetu balakisaka bango makambo ebele me mwana na ndenge atangeli klase na ye aluti na bakamaladi ya libanda akolanda oyo mama ayebisi ye te. Bon, mama Marthe akolanda oyo mama na ye ayebisi ye te na kolanda bakamarade me bana basi mwasi ake libala ayebi kolamba fufu te mauti na ndako baboti na ye babali ye na balabala te me ntango mwana oyebi olamba fufu te eza foti ya mwana wana te eza foti ya baboti na ye me bino baboti nde fo bolakisa mwana mosala mwana ake libala ayebi kosokolela mobali pantalon mpe chemise mpe korepase te foti wana eza ya banani eza ya baboti. Baboti mingi balakisaka bana me bana mingi batosaka te akotala manzaka saba akisi akotala makambo ndenge na ye vedi mwana kobanda kosala makambo ya foye na ye moko akolanda ya baboti te me moboti oyo ayebi ke mwana na ngai asa koli il faut alakisa ye mosala. Bon, moboti faut alakisa mwana na ye mosala me baboti baza kolakisa bana misala te. Lelo mwansi aza kofinga mobali soki alobi 1 mwasi azongisi 2 mobali aza na moko mwasi akomi na 10 me nyonso wana babi eza éducation oyo tozowutala ngo na baboti na biso. Baboti mosusu balakisaka bana bongo te bana wana akomona ke natanga klase ebele nakomi kosala naza na mbongo naza na voiture naza capable ya kofuta ndako bie kosomba lupangu akoyeba lisusu kotosa mobali na ye te kasi mama nyonso apesaka mwana atosa mobali mpo asala foye na ye. Oh, mama Marthe okoyebisa baelenge baza na mabala lelo bao bakolanda yo ezala na Kinshasa ezala na bamboka bapaye ebele okoyebisa bango nini po tozomona bato bazosala mariage basali 3 ans na libala 5 ans na libala epanzani bakomi na batribunal bakomi na badivorce mpo na yo en tant que mama moboti olobi nini divorce wana eske eza malamu to peza mabe? Divorce ezali malamu te mpona bana sikoyo boboti bana wana bapapa koloba nazwa bango mama koloba nazwa bana sikoyo bakozala na morale malamu te bakomi trouble mpona mama na papa. Bamama mingi bakoki kosala mariage basali mariage kaka mikolo muke bamoni ye na bamibali mosusu mama bandi kosala ekobo kindumba akokende surtout soko aza komema vatire akokende kosala kindumba ayeboye mobali wana ayebisi yeke yo lungwa ngai na kozwa yo alliance na liboko okomona abwaki alliance akobanda kotosa lisusu mobali oyo apesaki honneur wana te basi bamibali mpe bakokende kozwa basi mosusu me mwasi olia ayebake nga nde likonzi mpona bana faye na ngai ifo nasolola na mobali na ngai na malamu toyokana na ye pourkui aza kosala biloko ya bétise mpo bana na biso bakoya kokola kaka na mabe na bamalédiction bayebi yango te bakoloba tokende na tribunal po lokola baoyo bazalaka na poto le mosusu bafutaka bango mbongo mpona bana soko mwasi akomi na mbongo ebele akokipere soutenir récupérer bana banda kozwa mbongo na ngai mpo nasalisa famille me akobosana ke bana wana nde faye na bango mibale na mobali wana. Me mama Marthe bango baelenge ya libala ya sika balobi mibali nde mutu bapuse bakomisi bango nde ngwana mibali nde bazopuse bango bakoma lolenge wana. Me soki bato wana bakendaka na église
babelelaka mariage na bango na église. Soko mariage il faut komema ngo liboso na nzambe. Soko mwasi amemi mariage na ye na liboso na nzambe atali ndenga aboti bana na ye ke bana na ngai il faut bakola bien ndenga nga nakolaki na baboti na ngai. Mwasi asengeli komikitisa kobokola bana kotosa mobali kolambela ye kosukola ye bilamba kotosa oyo mobali akoyebisa ye. Maman Marthe alobi mwasi il fallait atosa mobali na ye, mwasi il faut azala na soumission pour na mobali na ye. Mais lelo mwasi aza kotosa mobali te. Lelo basi ya Kinshasa to basi ya monde entier baza ko respecter to baza ko yeba utilité ya mariage te. Maman Marthe alobi mariage ya kala na ya sika eza ndenge moko nyonso eza kaka mariage. Mais bana lelo nde to yebi ndenge nini ya kotambwisa mariage te. Mwasi akeli bala ayebi kotosa mobali te. Mais Maman Marthe balobi mibali pe bayebi kotosa basi te. Mwasi azalaki na ye malamu ayaki libala malamu mobala akomi na bamakangu par-ci par-là akomi kofinga mwasi akomi konyokola mwasi ale mwasi pe na makambo mobala aza kosala ye asepeli te ase révolté alie pe akomi kozongisa mabe mpo na yo omoni ndenge ni basi pe akomi kosala kindumba aza na ndako ya libala mwasi akomi na batel na mibali misusu mpo na yo Maman Marthe oyebisi biso nini? Nayebisi ke basi oyo baza kosala kindumba na ndako ya mibali baza koluka liwa kati ya mobali kati ya bana kati ya ye moko mama akoluka kufa ekota na kati na ndako na bango makambo malédiction ekotela bango kati na libala. Mais mwasi oyo alingi libala na ye ata mobali na ye aza kosala makambo wana akosupporte pe oza komona bamibali mingi bazali kokufa na ntango oyo mpo mwasi akosala kindumba mbongo wana bakopesa ye na bamibali na ye akoya kosomba biloko alambi foye mobimba balie yango trouble liwa malédiction kati na bana makambo ndenge na ndenge. Maman Marthe olobi likambo moko ya kitoko esepelisi ngai soki mwasi azwi mbongo ya mobali mosusu ezala mobali moko bazalaka ne na kala ezala mobali moko azolinga esika mbongo wana soki azwi asombi biloko eza mabe to malamu? Ezali mabe makasi po azali femme mariée akokolisa mobali mbongo ya kindumba na ete ezala ya kala ezala ya sika ezala akozalaka fidèle na mobali wana abalaki ye. Maman Marthe alobi basi oyo boza na libala oyo boza kolanda ngai oyo boza kodekone oyo tobenga ngo momoko oyo tokoki koemploye eza kodekone eza malamu te. Mbongo kozwe pa mobali ya libanda ekomemela bino malédiction na bana na papa pe na yo moko mama. Mwasi ya libala il fallait azala ndenge nini mama? Mwasi ya libala azala fidèle na mobali na ye. Azala fidèle na mobali na ye oyo alingi ke foyer na ye kende liboso bana na ye babeta libaku malamu mobali na ye awomela na mokili elongo na ye il faut atambola na kobanga nzambe. Mais Maman Marthe balobi mibali yango bapesaka susu basi eloko te. Mwasi aza libala ayebi ndenge kosomela mwasi lipapa te kosomela mwasi liputa te kosomela mwasi eloko te. Siko mwasi wana yango akomi komiluka na ndenge na ye ye pe akomi kosala kindumba na ndenge na ye po azala pe propre abima propre na miso ya bato. Tondimi yango akosala bongo po azwa mbongo akokosomba mapapa akokosomba bilamba akosomba babiju akosala boy mais akokola na mokili te biloko wana babiju wana ekotikala na mokili malamu abondela nzambe atika mobali na ye na maboko na nzambe asolola na mobali na ye na lere mobali na azala na image kitoko mpo na ye mwasi atalisa ye berere mobali azali komema liboso na ye. Mama ayebisi biso mwasi azali kosala comportement wana akowumela na mokili te. Soki mobali na yo soki apesaka yo mbongo te mama nde azali mobateli ndako tia mabolongo na se belele pa nzambe nzambe akotouche motema mobali na yo akobanda kopesa yo mbongo po wumela na mokili wana tango za kosala bongo okowumela na mokili te. Mama alebisi biso il faut bowumela na mokili po wumela na mokili komeka kosala oyo zali kosala te
to pe yo nanu osali yango te olingi kobanda kosala ndeko na ngai ya mwasi yaya na ngai leki na nga kosala yango te toyeli koluka bamama na biso oyo babota biso oyo bakota libala liboso na biso oyo balakisa biso libala eza nini yango ndeko na nga mwasi kosala kindumba te mama alobi fo kotosa mobali na yo lelo soki bambaboti na biso balakisa biso mwasi ya libala azalaka boye me na tetu na biso na baninga na biso na bakelasi totangi tolingi kotosa te yango lelo toza komona badivorce eza kosalama mingi mama obakiseli biso kolobake mpo na yo divorce eza mabe bana lelo bazotelengana tomoni bana baza na balabala mingi likolo ya divorce lelo mpo na yo eloko wana esalaka o ndenge nini komona bana na kotelengana na libanda esalaka biso mabe komona bana bazanda babalabala lelo papa koya kozwa mwasi mosusu mwasi wana akolinga bana te papa mpe akolinga kopesa mama wana bana te akoloba tikala na bana okomona bana bazali kolia bakotonda te akofinga bana akosala makambo boye akoyokana na bato babimisa bana nekrake bana wana bazala bandoki vedi bana ebele babebi faye ebele ebebi mpo na makambo ya mbongo mpo na makambo ya kindumba ya bapapa na ya bamama malamu bapapa ya lelo ayeba kovanda na mwasi na ye malamu ayeba kosolola na mwasi na ye kotuna mwasi alingi nini yo papa loba mwasi na nga olingi nini oza mpe na ta ya komema mwasi na yo na bana na yo bokende kosala tour bosolola osepelisa molimo wa mwasi na yo po bozala na bomoko na esengo po liwa ekota na faye na yo te soko divorce ekoti iza mabe bana bakozala contre papa bana bakozala contre mama vedi bokotisi trouble na kati ya foyer bokotisi mpe liwa mama Marthe ayebisi biso divorce ezali mabe mpo na bana lelo bana bazokoma bashege bana bazokoma na éducation ya mabe grâce ya badivorce mama Marthe ayebisi biso libala ezali dialogue lokola Congo dialogue il faut tozala na dialogue ntango boza na dialogue entre papa na mama bokoyeba ndenge nini bokotambwisa libala na bino soki dialogue na libala eza te libala wana eza nango kaka ntina te mama ayebi te eloko ni papa alingi papa ayebi te eloko ni mama alingi me mpo tozala malamu na libala wana bozala na dialogue lokola Congo dialogue mama Marthe mona yo ya suka conseil ni okopesi na bapapa bana no ya mibali mpe na bana no ya basi mpo na evandeli ya libala mpo divorce ekoma te nalobi na bana na ngai ya mibali batika bilingalinga basepela na mwasi oyo oponaki na ebandeli soki ozwaki ye na nzela kindumba linga ye kaka bongo akomi ya yo soko boboti bana bolakisa bana conseil ya bien mpo bana bazala tranquille soki ozala na mbongo moke lakisa mwasi na yo mpo motema ya mwasi esepela soki yo mwasi ozali na mbongo lakisa yango mobali na yo mpo motema na ye esepela botambola nzela moko bolia ndenge moko bosepela soki bozala na mbongo wana ezali lisusu ya bapara na bino te bolingi kosunga bango boyokana tosunga papa oyo na elamba oyo elamba oyo ebongi na mama ebongi na boyi mpo bango mpe bayebi ke bango baboti bosepelisa baboti bino nyonso mibale ata bozala na mboka nini kobanga nzambe eza ebandela ya mayele botie libala na bino moko kati ya nzela ya nzambe bokoomela na mokili bamibali ya sikoyo kokende na basi na babiro kotambola na bango sikoyo eza kokende na bilanga na yo nde biro uza kobebisa biro na kotambola na basi kuna na biro yo moko oza kolakela mosala na yo mabe basi kokende na mosala okeye kotambola na bamibali na biro paske naza femme marie bamona ngai te kasi nzambe aza komona yo kosala biloko ya bongo te banga nzambe oponi kaka mobali moko wana azala mulayi azala mokuse azala mwindu azala pembe azala mundele azala couleur nyonso me yo nde oponaki ye
wakomi ya yo tina mokolo ya suka bokende kopesa kontarandi na nzambe. Merci maman. Mwana na yo mwana esi akomi mokolo ya ko préparer na libala na yo mama ko préparer mwana te mwana yebi kolamba te mais papa on eza faute pe ba foyer social santé on eza faute ya biso ya bino baboti na biso wana ekomi faute ya papa. Bon eza pe na bana mosusu oyo mama na idée ke alakisa ye ndenge ozoloba wana ke ate aye tala basalaka bona libala tala basalaka bona mais malgré mama na posa wana ye mwana na mutu ana posa ya koyoka toli wana te azana posa ko catholique te mais azana posa ya libala o akende libala bon bana lelo musu ba ko mona ke ayebi tout ayebi même koleka voir koleka ba parents na ye omonde ba erreur wana continue place wana po bana kala bazaki akoyoka nyonso ba parents ne ba koyebisa pe akolandela ngo mais ya lelo le musu boza posa bosala ndenge wana lobi ke bote aye bandinga okende libala mais ye moko tetu. Bon papa toza kolobela kaka likambo etali libala likambo etali susu divorce. Est-ce que divorce ezali malamu to divorce eza mabe? Normalement divorce eza bien te. Tant que vous s'engagez na likambo libala bolingani mwasi na mbali en tout cas il faut bon respecter bon honorer libala na bi. Mais divorce penda eza bien te. Mais divorce wana eza ko se ezo causer mingi awa na mikolo lelo ekomi ko salema mingi na loba mususu ezali conjoncture ya vie nini vie sociale à lelo et comme ko panza pe mabala mususu pe na ndenge na loba ike libala ba profit alingai mobala wana tanga aki na ba moyen tango moyen sili et causer bango bakabwa ozomona. Bon conseil nini okopesa na bandeko ba Olanda yo na Kinshasa libanda mboka par-ci par-là ba kolanda yo conseil nini okopesa ba elenge ba bazana libala pe ba oyo bazali kolinga kokobala lobby okopesa ngo conseil nini? Conseil penda na kopesa wana eza boye. Tout d'abord tango yo mwasi jeune fille to yo mobali olingi mwasi na yo en tout cas s'engager honorer pe yango po libala ezaka eloko ya lokwa lipa nangu bate eza eloko moko s'engager. Bon il faut respecter yango boko traverser ba période na mwasi na yo wana to na mobali no wana lemsu boko zala mbongo lemsu mbongo ezate en tout cas bokanga motema boyika mpiko po libala na bino bo honorer yango ba mona kindake ah bato wana pe tala babala na kina bo jeune ba kompe na suki ya pembe hein ezala kesengo. Donc conseil penda makasi il faut bon respecter boye ba keloko to ndimi ke to lingana entre ngana mbai na ngo bengana mwasi na ngai to ikampiko po to traverser ba période de belé ya bisengo na ya pasi. Conseil kaya. Merci papa. Merci papa. Mama liloba ya suka pe conseil ni okopesa na ba elenge oyo bazana kati ya libala na oyo baza ko bongisa libala po bakoma lobi pe babalani. Conseil kaka boye ndenge papa lobi koyika mpiko mwana pe kolanda liloba nzambe mwana so ozolanda liloba nzambe mwana koyika mpiko olanda classe na ye akokende mate ya nzambe omwana akobanga po akende na libala na ye akoyika mpiko akosala ngo neti lokola black te abina sikoyo babali ngai nakende kovanda libala na ngai natosa oyo baboti na ngai balobaki azolambela mobali na ye na kimia avandi na ndaka libala asala mosala libala eza tokeka na libala lelo lobi kuna bosali mariage neti bamariage ya mikolo botaki mariage pi polo babeli 2 ans 3 ans libala ekufi 2 ans 3 ans libala ekufi libala basalaki mariage kaka lobi mariage surtout bamariage ya lelo oyo okaka sango mariage basali mariage lelo 2 ans kuta ekoma te 3 mois akangi biloko azonge epa na bango me basalaki balati babaki baliase akepa na bango eya kitoko te ifo koteya bamama bana na bango kuna na ndako bayika mpiko bana na liloba nzambe po mutu suka alani liloba nzambe akomea na libala basali mariage bakopana mbula na mbula bakokabwana te oyo bamariage lelo ekomika mutu mariage lelo basali lelo bakabwani ekomi loko baventure tina moko kutomona bamariage yango te omote bato okutu bavandi bo babali ye te baumela libala mbula basali mariage te mais lelo ko basali mariage yango ekomi lokola soki fete ya nde tomona bafete ya so ya ndenge nini conseil nini yango tokopesa na bana biso wana
comprendre. Merci maman. Kaka la ndenge tolobaki tolobelaka sur le libala pour le monde que tolinga bino mingi toza kotambolaka na ba commune nyonso na ba quartier nyonso pona ko lakisa bino libala eza nini. Mama mbote na yo mama mbote mingi ngai mama Jeanne. Merci mama ngai journaliste Nadine. Nalingi kotuna kaka motuna moko. Mama toza kolobela likambo tali libala. Balobi mariage ya kala tangu na bino na tangu na biso lelo eza ndenge moko te oyebisi biso nini. Eza bongo mama mariage na bino bana na biso ya mokolo lelo na mariage na biso eza ndenge moko te bokesene ezali makasi. Bokesene ezolakisa biso nini na mariage na bino na mariage na biso ba mama na bino. Biso ba mama na bino to banga ki libala makasi. Me bino bozo banga libala te. Oyebi kaka kelelo so nga na zwi mobali okotambola partout ozo banga mobali te. Mais pas na biso mobali abali ona mbongo apesi biloko nyonso pa ba famille na yo. Atako bimisa likolo na balabala boyo ko banga ngo makasi. Mais tozo yeba te événement ni nezoleka na kati wana bino bana na biso bozo ko kasusu ko batela libala te. Bozo banga lisusu libala te. Na yebi te tokoki koloba nini tokoki ko expliquer bino ndenge nini. Na yebi te mama yozo mona ndenge nini entre mabala na bino na biso. Biso to banga ki mabala makasi me bino bozo. Bon mama balobi faute eza ya bino eza ya biso te. Po bino ba mama nde fale bolakisa biso libala eza nini. Lelo ngai mwana na yo na komokende libala mama oyebi kolakisa ngai te ndenge nini na kozana libala. Mama wana soko lobi bongo ke biso tozolakisa bino te eza na mama moko te akoyi kobota mwana na ye saza kolakisa ye likambo. Biso to teya kabino na butu pe na moi. Mingi soki totana mikolo lelo tozo teya bino na nzela ya Biblia. Ngana koko teya mwana na ngai kaka boyete sa Biblia. Ngana koteya mwana na ngai na koyebisa yeke kende kotanga nanu na Ephésiens chapitre 6 zwa na verset 1 kita na se okoyeba. Mwasi esengeli ozala soumise devant mobali na yo. Mobali esengeli ozala soumise devant mwasi na yo. Mwana tosa baboti na yo ndenge Nzambe azali kotosa na mukili. Ndenge yango ezali. Ngana koko teya mwana na ngate ke ndenge yo ezali wana mama ozwi libala kende ko bimaka salaka kindumba kende ko manke mobali na yo ekotika la kosala mata mokolo moko te. Metozo yeba te wana ezali ndenge bino bana na biso bozoko milo bake wana ezalaki vi na bino okoteya mwana azolo bake sote ngai bima na vi na ngai. Merci mama yango conseil nini yokoki kopesa ba elenge basi yo bazana libala pe na ba oyo baza komi lengela kobala. Conseil na ngai ezali nini surtout ba oyo nanu bazana ndako ya mabala na koloba boye mwasi esengeli azala soumise devant mobali na ye. Mobali soka aliaka pondu te yo kokende kolambela ye pondu pona nini na tango yo kolambela mobali pondu mobali aliaka pondu te pito pale koti na kata libala. Esengeli malamu mingi kotosa likambo mobali azosa nini azali kolinga pa azali kosengela. Bon na kopesa conseil pe ba oyo baza komelengela po basala ba mariage na bango. Ce n'est pas n'importe qui abala. Koloba te kelelo yo soki obali mobali oloba ke kaka nga mutu nazali mwana mwasi malamu nalataka bien naza bien nde nakoyeba kozwa libala. Libala ezali na mutu nyonso tu libala ezali motema ya moto Nzambe atinda. Mutu nyonso tu oyo azali atangami mwasi na se na moi. Ozala ke ce soit ozali ndenge nini okobalaka mais eloko ezali wana ezali nini botosi. Eloko ezali ndenge nini wana bolingo. Pesa bolingo na mobali na yo. Ndenge Biblia elobaki eke mwasi kotika baboti mobali kotika baboti baye kosala na bango libota bakomi mutu moko. Nde eloko conseil nga nazo pesa na ba oyo bazali komelenge na mokolo lelo conseil yango wana. Merci mama na ngai to zwi yo mwa minute moke na kati ya entreprise na yo na kati ya musala na yo. Merci Nzamba pambola yo. Merci mingi mama na dine na sepeli mingi koyoka yo pe komona yo. Merci maman. Bonjour papa. Oui, bonjour madame. Kombo na ngai Nadine naza journaliste. Na koko e bape kombo na o. Merci bien, kombo na ngai Aimé Kazadi. Kombo na ngai Aimé Kazadi. Merci papa Aimé. Papa Aimé toza na thème moko toza kolobela wa etali babili kambu ya libala. Ikambu ya mariage. Ba yebisi biso mariage ya kala tango ba mama na biso na tango na biso alelo ya tango kaleleki. Pona yo yebisi biso. En tout cas, en fait, mariage yakala na yasika pona koyeba mariage nini esimba kito esimba kite. Yakala ezalaki malamu mingi koleko ya biso. Yakala ezalaki malamu. Oui, yakala ezalaki malamu mingi. Pona ndenge nini? Na ndenge ba parents
bapapa na biso na bamama na biso bazalaki na esprit fidélité bazalaki na esprit fidélité makasi par rapport ya biso bajeune ya lelo ouais mpo na ngai eza bongo mpo na yo bamariage ya kala ezalaki malamu mpo bamama na biso bazalaki na esprit ya fidélité mais c'est que na ntango na biso oyo toza na esprit ya infidélité. Oui, bien sûr que oui, infidélité sikoyo eza partagé na kota mobali na kota mwasi. Mobali akoza na l'esprit alakisa mwasi bolingo. Bon mwasi pe soka moni pe mobali azo tractionner sous bien te. Entre autres, ba désir na eza vraiment très bien accompli. Makambo bambongo, makambo bilamba, makambo atali aluli muninga. O mona azano pe ndako azo bimane libanda. Mais balobi bino bapapa nde mutu bopousse eloko wana bamama bakoma lelo ndenge bakomi eza mpona eza bino nde botindi yango. En tout cas, madame la journaliste nazokosa oto nazoyebi biso vérité eloko wana eza biso te. Omoni mwasi alingi mobali na ye ayebi ezwila mobali na ye ayebi comment est-ce que mobali nazo tractionner ndenge mobali na fonctionnaka ako commettre ba bêtises wana te. Mais basi oya lelo bango ndenge baza wana bakomisa excusez-moi bamikomisa business nazane na ndako ayebi ke par exemple naza policier ou par exemple naza soda mbongo na ngai yebani o nazwaka ya kofandela na te yango omona mwasi mpo na ngai faut kointerdire bakamaradi mingi baona babala te atali moninga na ye ndenge yo olati ndenge yo sikte eza na biloko moko botyaka na moto babengaka mingi bakabelo kalikile nano kabelo eza na $150 nga na ganyaka mosusu $80 ou $70 bo mwasi aluli kabelo nga na kozwa kabelo wana mpo nasombela ye omoni na kati ya ndako mwasi abandi oka babitumba ye te nake defa kabelo moko bofuta mama tofutelaka ndako nafutaka ndako $60 bafuta yanga $70 boyo kabelo nga na kosombelo ekouta nde ozomona ça fait partie ya bainfidélité ezokota na kati ya bandako okomona mwasi aza na ndako boyo ye mosala mwasi azobima na ye mingi bato baocreye eloko wana madame la journaliste oza témoin oculaire eza bino nde bamama nde boocreye yango mpo ngai nde naza bombongo eza te nakeluka basi mibale misato ndenge nini. Voilà, c'est un peu ça, madame. Eh, balobi bino boza ko kipete, boza ko coiffer na bino partout. Ato zano na mbongo mukie, ole mbongo mukie me maona ndaku yo ke na ngwe pa makangu papa. Yango pe basi bakomi na infidélité. Yo zwi mbongo na yo na ndako tiki 1000 francs, libando ki opesa $10. Oza 9000. Oki opesa libanda le. Mama tango amoni motema mabe ya papa, yango epousse pe aksa la kindumba. OK, nazo profiter lisusu na lancer message na mibalo basala ka makambo wana. Bala d'exemple na ngai. Moi je continue à garder ma fidélité. Nazuma mbongo amuke. Oui, vous avez raison. Fidélité nde na tolo beza partager. Mobali na mwasi, mais mibali pe. Ozota les huiles na onde ngozozwa. Tu as $10. Oko pesa $10 na libana ndeni pona ndako mema mbongo muke. Ça fait partie sous ya provocation ya makambo divorce, ya infidélité j'ai dit. Biso pe mibali o basala ka biloko wana. Naza nanga ko senga bino be otika yango ozima mbongo muke mema na ndako bana na yo yo moko ekozala bien mais ozima mbongo muke ozi $10 otiki libanda 5000 na ndako po mema 4000 en tout cas on eza malamu te quelque part poza na raison mibalo balobi eza na mobali moko ndekono pe muninga mobali elenge pe lokola yo abimi atiki 2000 francs o etangi $2 parce que émission na biso libanda mboka baza kolanda partout na monde o eza $2 atikeli mwasi na ndaku papa abimi o nazana eloko te na ke koluka tanga komi na balabala ye lisusu azwi le kwa $1 likolo ayebisi mwasi na bosanaki nazali na transporte debuyela mbaloso chata mafuta bana balia papa abimi akei ti na place babengi ville centre ville papa ke kosalela mwasi mosusu anniversaire ya kafu bon mama ndengwana elenge mwasi ya bongo azana bana tango oki bongo soki lo basali kindumba yo romona ngo eza mabe. En tout cas madame la journaliste na pesio Mexi mama wana faye bana mobile nazwaka combien po akoma tina niveau atikele $2 po neti ngai so na zimbongo na ngai na kotsa na provision na provision wana na yebi azana masango azana mafuta azana huile loso etc. Ce qui n'a bimi na zuma 5000 na yebi ke mama olia. Bon, tu es comme le niveau bando tikelo $2, 2000 francs. Il faut qu'on yeba. Azoka combien? Azana ba est-ce que réalité bazana organisation. Pour organisation, ce n'est pas donné à tout le monde. Et zape biloko zape ko faire partir infidélité. Ba mibala bongo moi je leur dirais qu'ils cessent de faire ça. Ils ont malamu te.
mwasi aza mosungi ya mobali mwasi aza moumbu te to micha kaka te ke kibongai ngai yo nde tokoya kozanga basi kitoko likolo ya kibongai eloko pe tokende luka libanda wana eza nango mpe kaka te nga na osenga nga na mibala bongo ça c'est un conseil nazoleka na chaîne télévisée en tout cas soyo bao bazalaka bongo batika yango ozwi mwa 1000 francs ozwi mwa 2000 francs zala na mwa busolo na mama na ndako tango yo ozokende olinga libanda oya libanda azoya munene oya ndako azoya mabe siko oya ndako nde arepresentaka biso te yango moni ngai otali mwasi na ngai nabengaki kaka ben sekande tala munene tala vitamine puisque aza très bien équipé na o mukeka nga nazwaka Yamado d'ailleurs maman yo yebi Yamado d'ailleurs yo yebi aza très bien équipé je gagne peu d'argent mais beaucoup plus c'est l'organisation qui compte voilà avec mes enfants sont mibali balobi boy papa ngai nazo pesa maloba message oyo mibali basololi na ngape na basi oyo basololi na mibali balobi boy soki baboya kakta mususu ko kipeli susu basi mingi po basi baza impoli basi babangaka tosaka su mobali te mwasi akoma ko parvenir ko finga mobali na moboti na ye yango yo koyebisa biso ni eza ya solo to pe eza lokuta. En tout cas madame la journaliste merci beaucoup baloba tonga masese ebungaka na masese toute éducation pourquoi bachata ya bufiançailles tanga na yeba yo yeba ngai soko moni mwasi wana soko sepeli na ye bandana nuko boma nanu ba caractère na ye nyonso zo caractère no mobali kotisa soki parfois bolingani na masano ndebo ya kokoma ketonga masano ebungi pe na masano comment mwasa kozwa courage akendo finga ba parents ya mobali et puis yo pe mobali ozwa courage ofinga ka mwasi na yo na ba parents na ye c'est-à-dire entre mwasi azo finga ba parents ya mobali na mobali wana baza ndenge moko balingana na masano il y a pas l'éducation là-dessus. Là, il faut même pas aller trop loin, il faut même pas aller. Puisque mon bal a une éducation, moi, c'est pas une éducation. Puisque quand on est dans maman journaliste, dans une classe, à moins que je me trompe. Comment on ose que finga maman yangai? Supposons qu'on a balio que finga maman yangai. C'est-à-dire, nangai, nayo, tu as une éducation. Donc moi, je l'ai nagoye sabango, balingana na masano. Yango moni bolingwane okufa peka na masano. Ezalo ko la moso ke zo na bar. Okuti mwasi ombe na masanga ebele na kati ya bara na loyengo bina bimana mwasi oyo eza lokwa lisano yango ngunga kanti ba betele maboko mibaluka moyeba bomaye donc pour moi donc eza lokwa biloko masano. Merci papa conseil nini okopesa na bandeko mibali ba oyo baza na libala lokola yo pe ba oyo baza komilengela kobala pe na bandeko abasi conseil nini okopesa bango. En tout cas madame la journaliste je te remercie encore une fois au tuninga mutuna montre pertinente ngana esa bango je 15 ans de mariage avec ma femme 15 ans de mariage na bala na koyesa bango pe babala pona elengi ya mboka te polo libala eza malamu biso ba libala eza malamu te libala eza malamu so libala ezaki malamu te mais nzamba autorisaki yango te na koyesa bango mobalo alingi mwasi na ye abala ye libala eza bien mwasi alingi mobali na ye a garder ka fidélité c'est ça elonga na koyesa puisque ngai moko naza na mwasi nga nazo ye na mariage na bala ye na fa une calme 15 ans de mariage je suis avec ma femme aza bien na finga ka moi cité na beta ka pe moi cité mais j'ai en fait nous avons des principes entre moi et ma femme papa linga ka boye net nga na linga na tongo na bimi mai na nga sokoleza wana moi café na ngai voilà les histoires les exercices le plus simple donc il faut tous en avoir principe eloko ezanga ka biso tozanga ba principe te principe à moi si mobala yebate ya mobala zo yebate de base on a ba principe ba jeune o ba préparer mariage bolinga libala na bo associer nzambe na kati ya libala bo associer nzambe soka bo associer nzambe bolingi pe mwasi wana esili mama kisi na ngaka yangwana botika makambo misu mine misatu non c'est pas rien et donc en fait c'est rien excusez-moi c'est rien de balinga bango ndenga pe na linga mama na ngai mwasi na nga Brigitte la maman de mes enfants la maman qui fait la fierté de moi donc je l'aime beaucoup d'ailleurs maman a lancé sous ba fleur maman Brigitte Fanda à l'aise. Maman Brigitte, il y a eu le sac. Fanda à l'aise, maman Brigitte. Tu es sans conquérant. Merci papa. Na sepeli bandeko balandi. Bunos boza kolandanga. Bandeko langa mibali. Boza la lokola papa la biso. Alobi aza fidèle na moi sinaye. Aza malamu na moi sinaye. Bazo continuer malamu et kozala malamu. Soki boza malamu bolingani. Yango divorce eko sala mate. Toza ko continuer toujours kaka na thème na biso ya mariage. Merci.
de part et d'autre. Moi, ça cause à la mabé, ça dépend d'une éducation. Comment la cause à la mabé, ça dépend aussi d'une éducation. Mais yo ebisi biso bi ke basi ba vraiment mabe makasi. C'est que pour yo basi mabe ko le kamibali, mais basi pe babi mibali bo mabe bilone to comme si bango ben fidèle. Bilone bo comme si ben poli, bilone bo comme si bango mabe. Moi, je dis, ça dépend d'une éducation, hein, d'une personne à une autre. Ça n'engage que moi, ça c'est mon opinion. Au Rosoir, moi si Aza éduqué, Aza se comportait très bien. Ça dépend de l'éducation à la famille Nabango. Mobali Lipé, Aza se comportait très bien, ça dépend de l'éducation à Nabango. C'est ça mon point de vue. Pour le point de vue, basi ba mabe, mibali pe baza mabe. Je dis ceci, dans la société, on peut retrouver des femmes qui sont mauvaises, tout comme des hommes qui sont mauvais, mais aussi des femmes qui sont bonnes par leur éducation, et tout comme si des hommes qui sont aussi, pour moi si, Baboko est bien, à Ebin Zambé, soit à Libala, à se comporter bien. Mais il y a aussi des mauvaises femmes à Libala, peut-être à jouer éducation bien, ou peut-être papa peut accompagner cette éducation bien, à se comporter autrement. D'autre part, na côté biso mibali, au jeu éducation bien, au Ebin Zambé, on se comportait très bien par rapport vis-à-vis de Tassa. Moi par exemple, j'ai ma femme, hein, ma femme, non. Je suis en train de totaliser 18 ans de mariage. En tant que chrétien, je ne peux pas me comporter nakende na bimalibanda kasi ndenge to uti koloba lisolo a bonde kono mobali asalisi apesi moi si 2000 francs allez retirer sous 1000 francs allez amemi akiosa la moi si mususu fête yango basi babike mibali baza mabe makasi po mibali akosa moi si mabe mais basi bakosa mibali mabe bongo. Mais attention, mais c'est un cas wana ekweyi, mais il faut pas généraliser, hein? Parce que mobali wana a eu $1000 $1000 à kesa la fête makangunaye, mais c'est un cas exceptionnel. Mais comment est-ce que vous êtes en train de généraliser ça? Non, non. Bon, pour na papa lobby basi bazali mabe mibali pe bazali mabe, puis eloko ezoko différencier éducation, ça dépend éducation na mutu ah ou tu n'as pas baboti na ye. Merci papa. Merci. Maman Mbote, Mbote mingi maman. Car ndé na ebisaki bino toza toujours na kotambola kaka na ba 24 communes pour na ko lakisa bino pour na ko continuer toujours na sujet na biso ya mariage. Maman mapasa to ko kutayo na ndako na yo na mapasa to koki koyeba kombo na yo. Kombo na nga SP de Maton. Maman SP, maman mapasa. Tozo lobela likambo etali mariage. Likambo etali mariage babi mariage akala tanga maman na biso na mariage na lelo ya bino to moni yo zali mwasi ya libala eza ndenge moko te pona yo ondimi to olobini. Epa nga na moni eza ngoka ndenge mo. Na ndenge ni mabezi ya kala bavandaki kolinga bolingwa solo lelo bino bolingwa bino eza so asolo te ko bolingwa intérêt so mobala na mbongo te okovanda na libala te. Ezo dépendre kaka na mobali yango ya to na mwasi yango pe. Ezo dépendre na mwasi yango ba soki mobala na mbongo te yo mwasi yango basi bakomba ndumba bakomi ko déconner po mobala pesa ke bongo. Eza nango bongo te yo déconner ka po mobala za mbongo te. Eza bongo te okoningaka mobali ntango oningi na ntango apasi na ntango esengo okozala na ye kaka ti mokolo nzambe apambola bino. Babi mibale ebele bakomi kosala mabe basi ebele bakomi kosala mabe plutôt babi ke mibali nde mutu baza mabe mpo na yo olobini na basi na mibali nani baza mabe. Nga naloba basi nde toya mabe mpo na mibali bazala na bango babebe biso toza bamama il faut tosupporter ka bamibali na biso. Bon, maman faut pas supporter mobali na biso faut za motema bo mama mais maman oza ko supporter mobali atikeli 2000 francs yo mtoza na ba mapasa boy $2 ake ko sepelisa ko sala mwasi musu anniversaire na place moko ya bien mama wana akosepela to akozala ndenge nini wana nde mobali ya mabe soko ebindenga naza ba mapasa bo tikeli nga 2000 francs ezamo okesala dépense na basi ya libanda nde mabe mais soki nayebi ko ozali mobali nanga oza na mbongo to pesanga 2000 francs na ko débrouiller ka na 2000 francs bana bakolia na 2000 francs wana te
okolia na 2000 francs soki mobali kaka oyo aza nango mais ye azalaki nango ebele atiki $2 tozoba $2 po ezolanda liso libanda mboka na mboko bayebi franc te bayebi $2 alabimi akomi na libanda azongi susu azisu $1 alikola kie nango atikelo $1 apo bato bayekoyebi so olanda butu kuta saleli mwasi fete nga na kosulamba ka eloko ya $1 kana mpona bana nga mobali akolia te mpona yo kolanda ye te esika sala fete wana ezali esala desordre te olamba bana balia ya lia te pwani po yazwi mbongo ake lia na kolambisa na fete yo koyeba ndenge sikoyo ngai yango nde naotokoloba no mama journaliste soki mobali nayebiki aza na mbongo te apesi ngai $1 na kodebwe na $1 mais so nayebiki mobali na ngai azalaka na bambongo akebebisa mbongo libanda nde na bandolamba na pimeli ye yango nde komopuse basi bakoma impoli bakoma bandumba mpo makambo mibali bazosala mibali bakomi kosala mabe ebele mais mibali babiki bino basi nde boza ngai na oloba te ke eza oyo mpona ekomisa moto impoli mwasi akoza impoli te mpo mobali azangi mbongo omoni soki azangi mbongo ya solo akoza impoli te sikoyo na ntango mobali azopi ngai nayebi mobali na ngai azalaka na bambongo ebele azotikela ngai $1 akokomisa ngai mpe impoli mpona efona lo po efona loba mapasa tika osekisaka mpo koma impoli mais impoli yango ya kofinga ye te te nakofinga ye te na bandolobaloba na ngai kaka mais nakofinga ye te mpo moto aza édike jamais akofinga mobali ndenge yo ofandi na libala na yo omoni libala mpo bamisu babi libala eza mabe bamisu babi mpo na yo omoni libala eza ndenge nini mpo na ngai namoni libala eza kitoko mingi eya kitoko mingi vraiment na basi ya mabala conseil nini okopesa mama mapasi namoni mpe bana bazotungisa yo moye tozwa mpe miniti mingi eza te conseil nini okopesa na bandeko no ya basi oyo babali oyo bazotosa mibali te mpe na baoyo bani kobala komi kobana kobala te babi libala yango eza kutu malamu te ngai na koloba ke libala eza malamu soki mpe bolingani bolingo ya solo mobali mpe atie yo à l'aise nde okomona libala eza malamu soki mobali aningi yo te azokomplike nde okomona libala lelo ekomi ngai mais nakopesa conseil na baoyo bazoluka mabala baya kobala so bazwi mibali babala bango na mobali aningi ye azala na l'aise neti ngai naza à l'aise na ndako na nga yo oza à l'aise mais baninga mosusu baza à l'aise te mais basambela mpe te basambela mpe basenga nzambe volontaire mibali na bango mpe nde tozokindaka mpe kobalaka mibali misusu eza ya yo te yango nde bakokomplike mpe biso. Merci maman Mapassa. Merci maman journaliste. Merci chers téléspectateurs. Nous arrivons à la fin de notre sujet du jour. On a parlé sur le mariage. Tolinga koyeba mariage ezanini. Toyoki ba mama balobi, ba papa balobi, boko landa bino moko bilili, boko comprendre to tamboli na 24 communes pona kozwa ba image ko solola, pona ko sepelisa bino ba esika bozali. Et na kozala ingrate. Soki na remercie maman na ngai te oyo asali ke ngai boyeba ngai na bandaku na bino eza maman Francine Ngembe, la grande dame na pesi mbote, bisous bisous maman na ngana lingi o mingi po yo nozo sala poto zala. Sans oublier Guylain Soumaïdi, le grand maestro. Talaka yo papa na ngaba kuku ebele siko zwami. Na ko bosa note talaka ozana motema. Et popo mona nga bien na bandaku na bino na ba télévision na bino popo sepe na nga eza pona ngai morote. Ils ont ba grand, alors quand je dis ba grand, vous comprenez, ba grand caméraman. Ba baby misala na bango penza ki tokos. Na ko bossa na bango te. Na koki ko bossa bango ta mukete po bossa ki po bino bomo na nga bien, bo zwanga bien. Na ko bossa na bango te. Et na pesi bango mbokte belé, Mike Ndenga, ya yo mbote angwana zwa yo ba bizu. E belé ayo angwana. Et Orion talaka yo. Tala mingo le bezate. Mutunanga talaka. Orient K+. Oza motema ba mbote na bino belé et na pesi mbote belé na Emma Kuntoya na Londres na pesi ba mbote belé et loko na bo santé Isaac Kambwa passe mes condoléances na famille Bolas. Je crois que bino so bolandi to perdre papa Bolas na Kinshasa et mes condoléances na famille wana o eza vraiment na passe maman Yuyu mes condoléances courage. Talaka grand joueur le quoi Bolas wa s'appelle Sarabana kin quoi pour azoko représenter biso et sengwa bana ba kinois parce que a kinois ba ko sabinote a kinois sikotaka Bolas a fait papa na pesi ba mes condoléances belé Bolas à toi mes condoléances courage eza makambo ko mark et na bosanité ko pesa famille na nga mobimba mbote famille de Matong boyebani trop na pesi mbote o nga mwana bino bambote na bino belé na pesi mbote na maman na nga Chela Marthe o asali que ngai mwana na ye le grand journaliste talakaka
nayeba na lelo mbote ebele mama na ngai napesi bao nyonso bazolanda nga bao nyonso bayebi nga taka boleki ebele so na bandi kobwaka bino tokóma ti lobi ti mais bambote na nyoka ebele tomonani na prochain épisode tozala toujours amina ensemble mpo na lelo tosuki awa merci.